Et voilà, bonjour, bonjour et bienvenue dans Kindoki Politique à Mokonalelo. Toza lundi le 22 août 2021, dans la ville province à Kinshasa, puis toza ko enregistré émission na bino, émission na yo, émission na ngai, émission na biso bonso Kindoki Politique ya Mokolo, ya lelo bon début de semaine pour isa lundi, isa Mokolo ya yambo ya semaine otikokota en tout cas. Mbote na bino na cadre émission Kindoki Politique à lelo ndenge to mesana ko analyser actualité ko kota na fond ko répondre na ba question le pourquoi et les comment de choses profondeur ya makamuni nezoleka et pourquoi ezosalema bongo awande topesaka ba réponse toza na monopole ya connaissance te kasi tomekaka kobenga ba ye o ba zui mayele ba scientifique ba politique bandeko ba journaliste bandeko ya pe bongo na bongo to ya baka bango ba avocat ba élite ya mboka na biso pona ko répondre koyeba ko manyola pe koyeba ko sosola histoire politique ya mboka na biso to uti wapi toza wapi pe tozo kende wapi lelo oyo tozali toujours na cadre Kindoki Politique to yambele bino monsieur Samuel Bouker coordonnateur il y a émission to Sembola pe le sous-président national il y a dynamique Kinshasa to telemana elongo to sora masoro mwa mingi na o etali ba actualité politique ya mboka na biso kasi ya mboto banda esengeli to ya ba que moko ya ba élite pe moko ya ba pionnier ya politique congolaise otaki kotika biso lobi eleki baba Kyungu wa Kumwanza Gabriel Antoine o yazali moko ya ba bunda makasi na politique et puis moko ya ba cofondateur ya UDPS azalaki kino lelo oyo président de l'Assemblée provinciale ya Okatanga Pelisusu abandaki ko travailler lokola banoma qui est na ordonnance présidentielle en 2019 lokola moko ya Ningomba NCC kuna toujours na Okatanga kufina Angola na maladie sûrement akola qui déjà 82 ans c'est beaucoup tozo partager vraiment na lingomba politique pe lingomba biologique nae toyeba lisusu pe que likambo etali ba confession religieuse na moko ya ba vidéo ezotambola na ba réseaux sociaux sa divinité sa divinité Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu kiangani a telemi pe alobi likambo etali likambo ya confession religieuse ne baso kana te pe a confirmer que bango bazali ko soutenir ba pesa ki kombo ya mwana mboka Denis Kadima mais ezali to continuer na masolo yango tout au long pe ya émission na biso ya mokona lelo likambo ya Kinshasa makambo ezotelema de part et d'autre kokisi ya ba député national balobaki Kinshasa eza gouverner te kasi to yambaki moko ya ba collaborateur pe moko ya ba porte-parole awa ya mona mboka Gentili Ngobila lakisa biso noir sur blanc que Kinshasa eza bien apesi biso na ba détail nyonso toza na liste ya biloko nyonso oyo le gouverneur Gentili Ngobila zo sala banzela et bakocha ba minda Kimbo Peto en tout cas pona ye nyonso eza bien lelo to yambeli bino président ya dynamique Kinshasa to telemana ye to yeba ye pe ceux qui a vu na ye et kozala boni na o etali bongo ville province ya Kinshasa mwana mboka Samuel Bouker mbote na yo mbote mama Naomi d'entrée de jeu boni dynamique Kinshasa to telema kitoko na elengi toza toujours en pleine forme tozo marcher tozo réfléchir comment Kinshasa ekongenga comment Kinshasa bakino bako vivre bien na kati ya ville na bango donc on est là madame Naomi Kinshasa obino bozo bundela Kinshasa bozo lenga que Congolais vivre malamu kino a vivre malamu kokisi ya ba élus nationaux ba obasala élu na ville province Kinshasa ba telemaki kotombola mongongo ki Kinshasa eza gouverner te makanisi na eza boni na moa na babimisa oui matondo mingi mona mboka Naomi voilà to landaki biso surtout na ba itando ike sortie médiatique ya ba députés nationaux bazali beli ya Kinshasa kokisi ya ba députés nationaux ya ville province à Kinshasa où ils ont coordonné et pas il y a le vice-président et l'Assemblée nationale honorable Jean-Marc Kabound le premier vice-président le vice-président pardon Dengue Belela Kimgongo Makasi en disant ceci que non la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée tout le monde a dit que na ba itando ike comment Wazali rapporteur
il y a l'Assemblée provinciale, je cite son nom, honorable Junior Lemba Lemba, à l'Obakino, a expliqué qu'il peut à haute voix pour l'Obakino, Kinshasa, ils allaient bel et bien gouverner, mais bazwa bandaki ko ba rétrocession na bango bandako zela niveau ya gouvernement central et bandako ya plus ou moins en retard et puis Kinshasa ba kutaki mo banyongo ezaki ebele. Bon, toujours regretter parce que Makasi il y a moto ezali faut biso bakino toujours regretter parce que to moni IGF pardon ba diriger ki Kinshasa na ba mule uti oleka bazana no envie ba biso bazana en fonction. Tokuti ngode Kongo bila nenga zolela ote tokutaki banyongo ebele to bandaki na kofuta banyongo wana yango bozo mona quelque part moi ba quoi na kati ya fonctionnement il y a pareil il y a fonctionnement il y a vu province il y a Kinshasa banyongo zaki tellement ebele tellement bato banyongo ba telemele bango bazaki obligé ba décanter na nos situations banyongo après ba se concentrer sur koyo la gestion il y a vu province Kinshasa ils appellent toujours lancer directement appel na mona mboka Gilles Alingete oyo ba congolais surtout ba pesi confiance. C'est le temps ba mécanisme ko sala audit na niveau ya assemblée ya hôtel de ville ba autorité oyo mona mboka ngobila a ye ko remplacer bazana no envie ba meka ko tuna bango ba nyongo bango bazwa kawana ezalaka ya nini esalaka pe musala nini na kati ya ville province ya Kinshasa et puis ba kinois ba bénéficiaka nini na ba misolo bazoka par-ci par-là wana o lelo boyi et komeli mona mboka ya Gentini Ngobila singana kingo bazofinga na droite bazofinga na gauche or Kin Bopeto ezali grande vision ezali vision moko ya makasi o lelo soki kino lelo comprendre ngo ndenge longo bani en tout cas ville Kinshasa ville province à Kinshasa et kozala et kongenga vraiment ndenge longo bani soki to bloko wana en pratique na nyonso lobi opesi biso makanisi na ota opesi ka o alobaki makanisi na yo penza na ndenge ya gérance ya ville Kinshasa eza ndenge bon je dis c'est lelo na ko lobate ke lo soki to bandoka ko attaquer biso nyonso to attaquer kaka Ngobila zo sala mabe ezali na gouverneur Moroté alika na ville province à Kinshasa oyo ba betela maboko ta 100% ba kino balela kaka yango cette fois to bité to ko longo to fait longo l'équivoque wana ya okondana ka ba autorité il faut biso mo to mituna et loko ni tozo sala tozo contribuer na gestion ya ville province ya Kinshasa makanisi nanga ezali boye na senga audience banda kala na mona mboka gouverneur de la ville province de Kinshasa parce que cette fois-ci il faut tout proposer pour la fonction bon fonctionnement il y a ville province à Kinshasa toza bilengi toza ba jeune toka ki sangotan 2 millions de 500 $2 millions au gouvernement provincial et rétrocédant qui vit province à Kinshasa tout monde est tant ozo ki misolo on est comme na maboko na gouvernement na yo baza zinga na ba comment ko créer ba ONG moko fictif. Pourquoi basi wabana na batata mwasi na bango bana ba malik na bango batanda bango na ba boulevard po ba yoka ki solo 2 millions. Ba ONG on est ça pour non ça la Kin Bopeto. Mais bien belé pourquoi? Parce que ba yoka ki solo $2 millions $500. Mais ba yeko sunga. Ba yeko sunga parce que na bango ko sunga na sens ni. Qu'est-ce que ko sunga fait la raton boka ki ton boka ki ka mi solo bimi yango boye ko sunga. Non, est-ce que pour na ko kombo la ville province à Kinshasa en tant que Kinois, hein, il faut que le gouverneur provincial rétrocéder. Non, tu es bien non. Kinshasa na biso moko d'abord des abo et ça na ba entrée et misolo ebele. On se comprend. Mais tellement circuit on les a qui fermé, il y a un monde qui no ba ONG oyo bazana mikanda o baza habilité ba accompagner misala Kin Bopeto pando chango à côté pourquoi bazaki na ba parapluie. Le logo ba yi gouvernement provincial ba yoki ke no solo misolo les ebele ba créer ba ONG moko fictif o ba tcheba na batata mwasi ba cousine na bango batanda bango kaka na boulevard. Pour ça nini misala Kin Bopeto gouverneur le kabalo baté en tout cas Kinshasa Bopeto ezo salama or bazo salama parce que ba yoki solo misolo wana ya wana zo interpeller ba imboka cette fois-ci faisons le travail autrement to ko landaka ba politique té tous à tout travail maintenant avec conscience to moni makanisa malambi ya Gentini Ngobila Kin Bopeto eza mabete eza malamu mingi biso qu'est-ce qu'il faut faire il faut toi accompagner vision wana toi accompagner philosophie wana toza tellement bela bisa déjà la ville province à Kinshasa toza une affaire ba 12 millions de francs congolais to bana makama ko assainir ville avant Ngobila la gouverneur de la ville province de Kinshasa to bana makamu ya ko soutenir l'institution ya ville province de Kinshasa avant Ngobila aya la gouverneur de la province de Kinshasa do banda kala so tani ba image ezali autant ba image ya mona ba action o dynamique Kinshasa télémessal na kata mboka oyo donc le problème est que nous tous à la conscient. Toi tu que la toi tu seras bien quand tu m'as parce que ça autorité parce qu'il y a dans la charge à Kinshasa il faut cailler. Il faut que alors biso suko. Attends que bakino. Et là on est tous à la peau
to rendre punda musala Kini Bopeto. Nangam na bino bandi de osani pour le songa gouverneur. To ban idéologie d'abord ya Kini Bopeto, ce n'est pas ebani la dynamique Kinshasa Telema. To banda ki to zwaki une affaire ba maman ba mère na biso to encadre ka ba maman veuve banini to dotaka bango na ba instrument. To tchaka misolo na biso moko anje qu'est-ce na biso to bité maman il faut to zela ka ateke no ba konzi ba loba parce que to zawa ba tifoïde des ali to za na ba maladie donc ba maladie so na ya messal et ya ka passer ko zanga Bopeto biso na ngambo qu'est-ce qu'il faut faire bozo ba maman wana to tcha bango na Kinshasa ba monga fula changu limete to placer bango pona ba assainir ba millions to zoka kanye to zoka likuta ya gouvernement te ça ka ba contribution na biso mike to tchaka to ça bango pourquoi parce que to yebi utilité ya ville province ya Kinshasa yango des assises ya institution na ville donc ils ont le droit ba kino ba respirer peu convenablement et ça ka likambo Chantini Ngobila te et ça likambo ba kino ni surtout likambo ya ba comme mani ni surtout bala terre vraiment nazo ebisa nazo pesa matondo mingi na mwana mboka nani honorable honorable Kabundi na kokisi mba ya ba député ya Kinshasa ya ba ile ya Kinshasa baza na raison ko le ba non la ville n'est pas gouvernée mais ba que non ba oyo pa ça qui réplique azali député ya Mbandaka te azali député ya Kisangani azali député ya Kinshasa ba Leli ya Kinshasa honorable Lembalemba ils ont compris que non donc moi guerre mo ngesa la entre bango yango le bisi ba non la ville et Bandako ezaki mal ezaki la ville pardon ezaki na ba ezaki bité na ba problème ya ndenge na ndenge compte entre autres de monaki ba nyongo Kimuta tika Kimuta za nous vivant il est aussi sénateur mais je crois que non mbele ya baimboka il faut ba auditionner baeba au juste misolo wana ikenda wapi compte tenu ya vision ya Chantini Ngobila Kini Bopeto fui tozo landango malembe tozo landango malembe tozo accompagner mais acha toujours lito na pas ya bakino parce que entourage na tozo mona bazo aider na iloko mon côté baza wana kaka pona misolo to avant to kene na likambo etali IGF to zonga ndona likambo etali ba déchets ya ville province ya Kinshasa ozondima que oui o tu ko ba musala bino bozo sana ngam na bino mais musala oyo batu 5 10 50 ou bien 100 ba ko sala est-ce que ça possible que ba assainir ville province ya Kinshasa o ezo produire chaque jour d'ailleurs ba tonne ya ba déchets n'est-ce pas faut que luka politique moko pona aussi li simplement ba déchets na ko ba que déchets ndenge ba solongola ngo abo memango esika boy politique wana penza na kati ya Kini Bopeto ezali il faut d'abord qu'on multiplier ba stratégie et belé na niveau ville parce que ville les amoné ennemis kosil sabo soto ya Kinshasa na mokolo moko ezali pratiquement impossible kosil sa na mikolo mibale ezali pratiquement impossible mais ya motu ezali nini nde na lobi mona mboka Naomi ezali kambo ya conscience Kinshasa zo produit bo soto et belé parce que ba autorité ba prévenir nini ba place au tchaba ba déchet to mona kana epoka Kimuta tozaka na RATPK ezalaka bandaki régime technique et bandaki ko accompagner rien que ba assainissement ya ville province qui donc ils ont ba déchet wana ba kende ko boka ngokuna na niveau ya plaza na Kinkole kuna mais kuna ba bisi biso et comment déjà donc il y a donc on dirait ici on dirait qu'on fait le moins d'ingona mais parce en collaboration avec l'Union européenne et Kenda le to éviter mon amboka Ngobila na makasa zo sala zo bunda donc il est pour le moment il est seul quand même tout le monde quand même azana volonté ya ko bongisa Kinshasa azana volonté ya ko zobo soto wana ko tchango bisika bikauki mais azana soutien te yango mona ki to senga ki na chef de l'état parce que c'est lui le garant de la nation. À lancera Yepé azaki invité spécial jour il lancement officiel et opération Kini Bopeto parce que qui a un mon amboka Chantini Ngobila prometteur na chef de l'état que non awanga na zui ngwendi na niveau ya ville province ya Kinshasa na rosala effort na comme ça Kinshasa oyo poto muindo waniza promesse mwana mboka Chantini Ngobila asala que pas chef de l'état tali kolela ya Ngobila parce que Ngobila leli attaque mwana na niveau ya papa Félix a dit non papa nazo kokate sans rétrocession la ville province à Kinshasa en tout cas m'a rappelé papa il collait la mon non chaque mois c'est cette fois-ci 2,5 millions boizawana pour na assainissement la ville province à Kinshasa si quand on Ngobila a une possibilité à gouverner il faut le casco va partenaire sérieux crédible oyo va accompagner musala wana ndenge longo bani so c'est que non
il faut ça là appel na ba structure moko na niveau na ba niveau étranger. Donc il est capable de le faire comme Tomonaka Kimbuta salaka na Union européenne. En tout cas musala yakini bopeto ezalaka musala ya mobilité ezape musala na biso bakinoa. Il faut to côte sango pnandi balobi eza philosophie, eza culture, ezali changement de mentalité. Tongo midi pourquoi il faut sensibiliser population yebisa bon que non importance yakini bopeto. La saleté tue et la propriété sauve. Kinshasa nyonso ba longo batiti wana so mundu nyonso azui likanisi ya côte na idéologie ya longo li matiti boso na ya okiotiango wapi. Yango na lobby il faut créer maintenant ba stratégie. Ba blo wazo ça ba station wana est insuffisant. Il faut que Lukasuko donc ndenge nini oki ko organiser ba poubelle publique. S'il s'agit que non oté que l'on même 10 parcelles à une autre. Na Kinshasa au tiango na mo primo robo un PSC de façon que ba parcelle nyonso à Kinshasa baza to mona na époque Mobutu ya salon atanda nzozara na mike metoye ba salon ba alinga musala. Donc ils ont un système où chaque samedi ou chaque samedi de toka na masolo aux hommes on a mituka ya hygiène ils ont que belezaka mon côté ils ont chaque avenue chaque quartier à hôtel manakwe mo ba mère ba yeba na ba ni ba ko na mutuka na keko déposer mo bisika bikauki politique wana pe ça peut être aussi possible à temps ngobila c'est possible il suffit seulement de réunir ba moyen ya ko luka ba partenaire ba crédible bo sel ba stratégie na ba poubelle mo na chaque parcelle moyennant quelque chose parce que l'assainissement c'est l'argent c'est exemple bongo moyennant quelque chose comme ça c'est une façon aussi pour nous ya ko accompagner misala wana ya kin bopeto ina batu pe baboka biloko na nzela so moi sanction elanda esa malama mais normalement bazana edit 003 edit 005 au gouvernement provincial et pessi même ba bourgmestre wana et permettre bon que non o ba komona sa biloko na il faut futa man baboka na nzela te pas futa ba fulu pe ezali po yeba isika nini oboka mais yango tango yo sombi lopango da yo pe ba otongi lopango tongi ndako kitoko mais il faut prévenir pe place au chaboso na lebita bena boulevard na Otiboka tango na saki na mama tango na saki zelo comme na ndako mso boka na nini o boka wapi quelque part ils ont bon monde moi mboka totamboli tellement moi mingi na kata ba mikili mususu na Gabon pamba oyoyo ozomo na Libreville biso to mona na Libreville muta même papier mouchoir yo c'est le robot qu'on a nzela na Libreville le robot qu'on a nzela o rochango na sac na yo que no boko na ndako na ce qui yo so kosi culture wana o mona que non franchement nous Kinshasa vous la ville moko sans microbe c'est possible. Tous les gens ont une sensibilisation sérieuse, tous les cabinets qui ont c'est quoi l'importance de la vie province de Kinshasa? Parce qu'il y a un siège d'institution, il faut tout garder propre. Naba wenze, ba ça ni ba bo manda. Oh, mais wenze za place nini? Wenze na kata wenze tozana ba cantonnier, tona ba bourrero ba sala misala wana, ba zami placé au salango. Yo ko bo wenze toza wenze c'est une institution bien organisée. Na kata wenze tozana ba to ba sala ba misala ya assainissement. Il y a un monde qui est le lobo, il y a même administrateur à Gambela, il y a marché de la liberté, baza bateau, le lobo, va comprendre ce que vision il y a kin bopé, il y a un monde qui est 16 heures, nous sommes les gens qui vont siffler, vendre, bakangi, marchandise, équipe à kin bopé, il y a brigade, il y a sentiment, il y a wenze, comme ça la sur rassembler, déchets, on a bâti quelque part. Pour le place il y a des dépôts de transit et si quand il faut est-ce que endroit où que la déposer il y a poser problème dans la vie province de Kinshasa il y a aussi un gouverneur de la ville à réactiver les dépôts de transit à chaque commune wana et puis bateau bazo ça dans la dépôt de transit on pouvoir la paix sérieux ce qui est tondi mais tout comme il récupérant et il y a sur place nini au fond d'après la liberté toujours quand on a place de transformation sur la banine je ne sais pas ceux qui organisent structure on est coup faut bien zali mais avec la volonté de mobiliser nango d'ailleurs que non il fera mieux na ba jour réseau ya liboso na biso to continuer émission kindoki politique na biso pour to wanda ko lobela likambeta les ville province ya Kinshasa ba lobi banzela pezo tonga mbongo ya ville province ya Kinshasa kaka et puis nyonso wana mais kino azolela zo continuer kolela azolela toujours to ebité mais kino azolela kaka moi kino azolela parce que makamona ni fondité le sang mon biso ça kino makamona fait fanda bien. To continuer mission na biso na dossier IGF à pareil ya vengeance ba monsieur Subazole là que IGF ezo kosimba karaba ya régime passé ma continuer ezani IGF simbika ba rebato régime passé ta toni mo bazam de régime passé te toni mo bazam de régime lelo bozo nga bo bloquer appareil fonctionnement IGF pourquoi mission IGF ezalini ils ont contrôler traçabilité il y a misolo ndenge misolo mboka ezo bimezo sala musalani donc il est là azali sous
ya misolo nyonso tozobima na kati ya République démocratique du Congo aza na droit ya koyeba ke non misolo wana ebimi eke po esala musala nini to tenir yeri kerte aza libre ko sala musala na ye aza vraiment libre nazo senga na mwana mboka Julien Lingeto azali animateur principal donc c'est-à-dire le directeur général ya IGF matondo na musala zo sala ayeba ke misu nyonso to ya ba ikinoa ya ba congolais eza sima na ye pe ezo soutenir makambo ya zo sala kondongwana na ye na mwana mboka Tony Mwaba donc alingete azoba mabe parce que Tony Mwaba a Tony honora excellence monsieur le ministre Tony Mwaba alingayeba au juste misolo oyebima ezobimi olike le refuta soki ba surveillant ya tenafep je crois ce qui bimi qui que ça la musala ni tandis que to komana ba banque les kambazo wela yangona en réalité il y a toujours na carte respecter cahier de charge na ye ya musala oyo pe République démocratique Congo PC ya kolandela misolo nyonso tu ya l'état oyo bimana kesa l'état alandela yango po esala misala nini azana kata azana droit na ye eza bulo oyo musala oyo République PC ya sala azo respecter yango moi je dois respecter parole échange de paroles to ko lobango bon wana justice fait ça la musala nango to ezali comme justice so esika moni ba quoi esika moni faille ya on peut se dire rapport apparemment bon on peut non esimba mina maboko tendeni to loba soupçon détournement bon wana balobi nanu esimba na maboko te mais c'est bimaki eza sko wapi eza wapi musala ya lingete eza ya kolandela ayeba eza traçabilité et bimaki oui et qui wapi pour ça la musala nini ce qui a moni ba faille moni ba quoi akosenga akozwa likambo atyanga na maboko ya justice comme ça justice ça nini et ça musala ngo mona mboka nous sommes soutenir yango nyonso pona yo tambola malamu justice donc alingete musala kitoko donc azala cédé na ba caprice ba politicien azala cédé na ba comportement ya ba politique asala musala na ye biso ba kino biso ba congolais toza sima na ye jour otenga matoko biseki ya mona mboka lingete awa otengami mais pour le moment musala ngo est intact. Lelo mona mboka le premier ministre elongona équipe gouvernementale bazomi na Est République pour na sala évaluation ya manso eleka kikuna notamment éruption volcanique pelisusu état de siège ndenge ezali ko continuer ko sala makuna lelo okutu d'ailleurs premier ministre azozela mana beni tango zoyoka likambo ya ba warrior ko kita sur terrain pour na olandela bango moko musala analyse nous analyse ndenge ezali toujours positif parce que toyokaka toyimonaka biso surtout na baitando weekend le président de la République aloba que non le gouvernement le plus sérieux ya isa gouvernement autoza nango pourquoi tomoni baza bango sous baza mouvement ce qui est na moi eloko mosalami na gauche mon a que non premier ministre a toujours des cœurs avec ba congolais bazo qui ba problème surtout na marabetel éruption volcanique moni que non ba te belé ba kufa qui créa qui moi passe mingi pour la République démocratique du Congo attend que makambo wana uto sala mama yemoko fois qui t'a sur terrain ayeba au juste population ya kuna siko par rapport à éruption de salamaki bazo vivre ndenge nini lelo toze bazo là déjà na niveau ben il faut comme beni lelo yemoko aki ala ni la dossier par dossier yeba au juste fonctionnement est par rapport à éruption volcanique de salamaki population est bazo vivre ndenge nini tozo encourager gouvernement ya ba warrior basala musala na bango mais peuple congolais azana besoin mon résultat moko positif. Le quoi qu'on quitte ba billet d'avion déjà c'est positif. Effectivement. Yo yebi les Bumbashi Kinshasa poto ki nango il fallait comme madena ba $380 $400 mais le loboye ça déjà dans moins 250 non non mais il faut vous mettre même $250 mais ba analyser ngo ba lobi apparemment ekiti penzate parce que ça na ba frère se baki ça ba frère wana kolanda langage bani ya banguna ya PPT wale za banguna ba ennemi de la paix bato balingi kimia te kota oza journaliste ya munene ya investigation kita yo moko secteur na aéroport olanda la masula ngo ndenge longo bani ngalo bi na tika déjà madame na ngalo baloke de Lubumbashi da soli billet na ngana prix normal à voyager donc dans 2 jours ozonga déjà donc bagage bo sainde donc akene na bagage na maboko donc mo rafuta kiwana na bagage azaki na compris bagage donc on a rien payé azaki na 10 kilos na maboko. Il n'a rien payé. Et donc sans problème. Donc à voyager dans des conditions impeccables. Impeccable. Je vous dis que donc je tiens à remercier déjà les chefs de l'État parce qu'ils ont déjà avancé s'attendre dans le corona et si la volonté tous en pour ça équitable sous moins d'ambou surtout il y a motuya et zali social il y a ba congolais il faut aller à malamu à la tamalamu à malamu
Toujours qu'il est petit à petit vers la fin émission il y a analyse politique qui est politique à mon connaître bande quoi INPC batalisa qui ko lo ba journaliste belé ba komi ba politicien ba parti politique lui on peut le lengue aux ali collé quand ba plateau ba parti pour na pas ba plateau ba télévision yo et ça là qui on ni communiquer wana connais ça là ngai bien INPC oui bah ça là ngai tellement très bien parce que to yo mona ba journaliste ba komi trop fan il y a ba politique. Donc il y a des fois ozo yamba ozo on a invité na ya parti politique songolo pakala o moni que non on tourner ba question ozo ba on tourner ba question ba président ba parti na bango ba la compte parce que yemo za déjà membre ya parti wana donc ozo caresser invité or un journaliste à cause de la militaire à parti politique soit tu es journaliste soit dans un militaire à parti politique il faut y baninga sur la choix parce que il y a eu trop de babéga monine hein moi ma be côté qui na carte presse si nous avons des journalistes au bazar militaire à parti politique mususu mais ce qu'il y a soit moi quoi il y a parti politique ou il y a bazar ni lingo momo est-ce que retourner na mituna oyo esengi ce qui a monté non moi ba quoi qu'il y a na carte il y a lingo na bango ya ba politique est-ce que retourner bango na mituna pour bisabiya na bien non au bando caresser azo bexer de façon que non, à mon la vérité, tandis que quand on est journaliste, on est censé reposer toutes les questions, surtout l'actualité, et déranger pas, ils ont obligé à répondre à mes journalistes. Tout le solo pensa na population zolanda bicho pexami na journaliste cause na parti politique. Dans l'obité qui nous pexami na journaliste cause na parti politique, mais soyons professionnels. Encore pour tout ce qui a la baï média. C'est-à-dire yon de konaomi obéi ici moto, ceux qui journalistes moi ya na chaque qui va dire tu vas de biso ya natanga comme il y a ensemble tozo mona bazana ba journaliste belé bazaba tu ensemble ozo mona si supposons que non ayami mutu mo ensemble le tenez ba question actualité avec notre actualité les lunettes tozo ba des pères et des mères tozo exemple il y a des pères et des mères directement loi on les a frappé président Mabiso il y a Moïse Katumbi mais ça on doit tenir tozo suko ayami mutu ensemble par rapport à la question il y a mituna wala au monte que non abanda ko dévier on va caresser de façon quoi à protéger. Mais à bateau balobaki ke basombi ba journaliste ebele basomba mi mona mboka ebele hein ba président parti politique mi basombi ba journaliste ebele yo toujours na kata Kinshasa o weekend na ba défendre oyebi ba makambo sala mana ba terrain oyebi na otanga ba komo na bango ate na otanga ba komo me yongana yo to yebi ke no ba yi politique ba président parti politique ebele ba somba ba journaliste ebele ba komo ba na bango yango mo ke no mo ebalo ata so ba zo mabe ozo mo ke no politicien o la yibi solo ya l'état. Mais il y a Zawana, journaliste, Azana pour aller défendre un habitant de Ikea. Non, il n'a pas volé, il a fait ceci, il a fait. Non, c'est n'importe quoi. On doit changer la manière de travailler. Dans petit à petit, que dire de la presse congolaise aujourd'hui? Est-ce que nous sommes professionnels? Il n'y a pas de journalistes au Congo, il y a ceci, il y a cela. Bon, la chose la plus importante, c'est que tout bomba profession nabiso, plume nabiso, et ils arrivent vraiment, il y a on doit sauver notre casquette, ouais. Il y a côté KT, malgré tout, Namboka, mais plume nabiso, et il y a côté KT, tout cité dans les Cambétali, Union sacrée pour la nation 2023 pointe à l'horizon. L'Union sacrée en 2023 déjà Moïse Katumbi Chapo est président, il y a Ensemble pour la République à l'Oba qui clairement lors il y a interview mon quoi accordé qui n'est en Afrique ceux qui va tali to peut examiner kaka loi il y a il y a Noël Chani, il y a Obima, la Union sacrée. Union sacrée, nous avons mon élan. Bah, monsieur, si bah lobby qui va soutenir le président de la République, FDC allié, bah lobby qui a en clairement, mais même si non, bah c'est décidé pénater Union sacrée pour 2023. Ah bon, en boka, Union sacrée, il faut tout d'abord, ils ont une vision chef de l'État, la plateforme politique. Les organisations politiques ont une vision. Vision, quand on a mon amboka, bonne gouvernance, il faut tout ça l'effort, bawario, babimio, basa l'effort, ba créer équilibre dans la amboka congolais, il y a bien à la tabia za malam. Mais nous avons compris que la politique, nous sommes commission monétique, non organisation politique, la commission non. Est-ce que c'est le moment où vous m'avez rebattu ma solo il y a ba élection de l'élo? Non, tout cas recensement, il faut recenser ça la manam. Nous en avons en 2021, même pas 2022. Non, pour le moment, ils ont pour la marché parce que le journaliste est parti pour la partie politique. Non, je ne suis pas de l'Union sacrée. Nazaka analyste, il y a le droit d'analyse politique, mais dans la zone là, si le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous avons adversaire. Oh. Effectivement.
Tanga combo adversaire Yoyebi Félix Tshisekedi pour 2023. Tanga la combo. Mituna yanga biano. Ah, menga la biso que non azata. Ce qui est tombé dans ma élection 2023, si l'on a mon Félix Tshisekedi, non, je vais adversaire ma capacité ou à combattre chez Félix na 2023 azata. On les a selon analyse dans ce. Soit à mon ani dans la relation dans le plateau. Quel pour l'année dans le lobby bon. Mais azata, tout le monde qui est Félix Tshisekedi dans le monde terre. Il est seul, non? Et belé à l'idée politique au bassin beaucoup. L'idée politique tant qu'il a sur comme nani. Aux autres en communauté. L'idée à miner na nyoso toye. Tant qu'il a mouné au yobi. Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Bamonyoso. Mais là, Jean-Pierre Bemba Azana Félix. Martin Fayulu Azali. Azana Félix. Adolphe Mouzito Azali. Azana Félix. Martin Fayulu Azali. Azana Félix. Martin Fayulu. Azana Félix. Mahama Bonde Sidikisa. Azana Félix. Oh, ouais, regardez. Na boto kote ba midi à 14 yeba Azana Félix. Bon pe ça raison tant en 2023. Zo loko bomba yango. Zo image bomba ngo en 2023. C'est 2023 to okena candidat moko. Azara et mon petit sur l'autre suite. Juste quand il remonte na ba mikolo roya na ko yebso ke no amonani. Mais pour le moment Félix Azaimo. Mais FCC peut rebondir c'est la bisope surprise hein. Netina. Na FCC na FCC va doit ça. Azata. Hein? FCC yo mo yebi dans mutema no yebi keno ezo incarner mabe ya ba congolais mobimbi. Congolais ni nyo okende keno zo akina irn pour voter FCC. Azate. Mabe na Congo comme na FCC. Nzala na Congo comme na FCC. Minyo ko to mona le comme na FCC. Ba pexé bino ba couleur politique. Couleur politique ezate mais ouais ça analyse tout ça là. OK. Alors donc on a vu que non en 2023 tu Robert no masulango le sur côté parce que il faut que non na ba recensement. Après recensement ndeto ke na bo ponabi. Donc projet Zabongo, idée Zabongo, on attend les recensements. Parce que il faut que Babongo. Manque de consensus na ba confession religieuse, chef de l'État faut ça ni pour que solution mona. Par rapport à l'animateur à Sénitinelo, mais tout le monde est déjà sick. Donc la confession religieuse, tout le monde est si bien, il y a Tonzambe si baza d'accord pour na présenter le baron, PV na bango, déposer le PV na bango au niveau de l'Assemblée nationale, je crois. Mais bon, baza le deux on a baza pour savoir mon président de la République. Ah bah ça il faut beaucoup de président de la République. Tu comprends que non baron donc lingi ba politiser institution wana. Ça fait très mal. Les autres découragés biso bayi catholique. Biso ba chrétien catholique mais comportement ya bande kona biso ba bécho les autres découragés. Dans ce sens na bango ba luka kimia parce que élection il fait ça la mana délai les qui prévu pour ça là. Ba on bazo bloquer ce qui prouve que baza a tort. Mais si les lots pour candidat déjà tout le monde la majorité ya balinguna pour côté na ba on na solo baza pour candidat ba check wana mais c'est nani Denis Kadima. Mais bien bozo télé là-bas bozo télé là pourquoi? Et l'Europe aux autres tout le monde était. Bon expliquer biso et l'Europe y a mauvais au monde pas ah ben chaud là le bac qui ont clairement qui a fait des soupçons il y a comment dire bah soupçons il y a corruption azana ba preuve azana mutu mena les canaux l'exception qui non ba preuve il y a corruption zabo comme ça toi ba dans ce chef de l'état oui ce qui dans un état accordé bango audience pas kutana ba ayoka bango juste bon c'est na bango zanini mais le pays doit avancer. Mboka zaka ya bakayi catholique té balike toza mboka za ya ba congolais nyo surtout ba congolais bana posa ba mona clair na dossier ya CENI to na posa symptôme ya CENI et avancer et fonctionner convenablement ba on est pas bloqué ba yike ba susu pe ba boy kotina ba délégué na ba net nani ba FCC ensemble pour la République INCP mais ça na moment moko boye oyebite que nous na moment moko boye na mboka oyo IDPS c'est boy qui ko s'est présenté na ba élection en 2006 et empêcher qui CENI fonctionner CENI fonctionner ceux qui baillent FCC baboy continue à monter bon et bon bah appareil à fonctionnement SNI non discours à bailler ah non voilà discours na za mutaide PSP na kutika la bezo na mutaide PSP to zo analyser makambo islama na mboko oyo ngana to yebi yangwana na 2006 IDPS boy ko dans la élection ya Ndeko Kabila mais empêcher qui te que no CENI organiser ba élection na mboko ba élection et ça ya maikaka ceux qui baillent FCC bayebi que no bango ne bazana baza ba konzia mais gestion ya mboko bayebi ceux qui va contre dans ma élection qu'est-ce qu'il doit faire le pays doit avancer batika na yo puis mboko avancer c'est tout comme la souka émission de politique ya mokona lelo ezaki 30 minutes kaka parce que télévision za kangonga mot de la fin na yo Ndeko Samuel Buka na sepeli mona mboka ko partager le plateau na bino oyebi que no tonto le kakawa et ça la rabiso moi bien parce que tu as kosolola kaka mambi ekolo mambi ya mboka to leki to fingi motote bato ba mesala ko benga ba appel à grimace boke bato na kata mboka toza na kata état de droit
et puis ba numéro ya bato so bazobenga pour menacer franchement ba keno justice mboka eza déjà indépendante calamité bino na baitando ke to ko dévoiler ba comportement na bino bien ya mabe wana bozobenga bozo menacer bokeba bozo sa makanisi mabe bozo na ngosima parce que nous sommes libres ya koloba makamo ya zomona par rapport ya mboka na ye po eza na ministre moko tabota Congo eza na député moko tabota Congo ni o major général moko tabota Congo et le bota Congo eza de Congo bota ba congolais c'est-à-dire ba congolais yesto sika bazwami ba na 1000 possibilités ba défendre kaka couleur ya mboka na bango c'est-à-dire Congo na biso Congo ezali kabumoko nzamba pesi biso yango toza obligé est-ce que tozomona ba kwak to koloba kena place au mona mboka simbité est-ce que simbi to sali to bota mabo to bikeno te mboka il faut avancer besoin ça makanisi na bino boza mayele mabe na bino boza na mosima po biso de toza boy musala to tangeli ezala ya koloba boko empêcher biso to loba te parce que soki to lobi to loba te tokokufa soki pe to lobi to loba tokokufa kaka na yango qu'est-ce qu'il faut faire il faut to loba pour tokufa mbala moko na pesi mbote na ba yimbo kanyo surtout ya Kongomani et puis ba nyoso ya dynamique Kinshasa telema tozali calamité na ebisa bino tozo banda déjà ba action moko ya makasi pour soutenir l'institution surtout ya mboka surtout ya vie province ya Kinshasa kimbo pe toza affaire ba congolais surtout les affaires ba kinoni surtout to mi kota na affaire ngo afin que to vivre na Kinshasa moko ya sangungi ya sa malaria bolanda kibiso na ville province ya Kinshasa bozali na kati ya RDC bozali di banda ya mboka to pesi bino botondi mingi ezaki émission kindoki politique tozali kina monsieur Samuel Bouguer azali président ya dynamique Kinshasa telema na yeto sololi ya beti masolo mwa mingi kasi zwa ya yo likanisi pe yeba nini oko participer ndenge mboka ekende liboso na yo muto déranger batu na ma menace en tout cas un plateau eza au forum ceux qui moni ko sepeli te ya pe roloba po mtopexo oloba azate mabe ezali ko finga mabe ezali ko outrager mabe ezali ko loba koko simba vie privée à mutu mais ceux qui tozo lo balikambo etali école en tout cas au continuer au menacer to tika lo baté voilà eza promesse na pesi bino kimia ezala mabota na bino na lo ba toujours to longa ignorance pe to linga République démocratique du Congo ezali mboka na biso to kutani prochainement na numéro mosusu na invité à Sika kasi toujours avec le même plaisir bye.